info lingala mbote na bino nyonso na esengo nyonso tofongoli yango na ngambo ya présidence pona kotesa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé mercredi 13 août na sommet virtuel ya communauté de l'Afrique de l'Est et pa yuapi tomonaki présence ya ba président ebele to ba représentant na bango nyonso ezalaki na cadre ya sommet to suite ya le 1er août 2025 boye ba ke ba différents participants ba abordaki quelques points essentiels locaux la groupe ya ba facilitateur conjoint ya SADC pe EAC ba dete bokolanda na édition na biso ezali ko to poursuivre ba sango na biso na ngambo ya primature bo sengeli ko ba ke premier ministre Judith Suminwa a sangisaki mercredi 13 août ba ministre nyonso oyo bazali concerné na compact résilience programme d'urgence oyo ezalaki bongo adopté na occasion ya conseil ya ba ministre ya le 25 juillet et outi koleka Nathalie Kaila héritier Mapinde. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka asangisaki mercredi 13 août 2025 ba ministre oyo bazali concerné na compact résilience programme d'urgence oyo ezalaki adopté na occasion ya réunion ya conseil des ministres ya le 25 juillet et outi koleka séance de travail oyo na sima ya ba cérémonie ya ba remise et reprise dans ba différents cabinets ministériels ya gouvernement Suminwa D et permettre ko décider ba modalité pratique pour la mise en œuvre rapide ya programme oyo nzokande gouvernement a enregistré ba résultat moko ya malonga sur le plan macroéconomique mbuma ba mesures budgétaires monétaires et structurelles efficientes Judith Suminwa alingi ba résultat économique oyo ezala visible na vécu quotidien ya ba congolais gouvernement depuis mois ngonga moke une année a réussi à stabiliser la situation ya macroéconomique pe lisusu ba concitoyens balingi bongo ba mona ba effet oyo ezala visible na cadre ba vie na bango na ba quartier epai wapi bazali kovanda pe lisusu stabilité ya ba prix eko bande kokoba nde na tina wana gouvernement a mis en place programme compact oyo ezali ko toucher sécurité alimentaire basée na production locale. Il y a un certain nombre ba bien masango, loso, soja, madesu, pe lisusu, désenclavement ba zone rurale oyo ezana bassin ya production ya bien ndenge vice premier ministre pe ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba a souligné ki programme d'urgence oyo ezana cadre ya continuité oyo ba réaliser déjà na ngambu ya gouvernement yango esengeli emema rythme moko accéléré na mise en œuvre ya programme d'action ya gouvernement pe na ba action oyo ekozala palpable pe tangible et pas ya population ezali compact oyo ezana bit ya ko accélérer fourniture ya ba bien pe ba service et pas ya ba citoyen na ba besoin oyo bango bazali na yango ba résultat économique ezala bongo ya solo ezali biloko oyo euti na ba quartier ba milliers d'euros pe bisika nyonso na programme d'action ya gouvernement ba isolaki un certain nombre d'activités oyo tozali ko considérer lokola ezali ko affecter directement vécu quotidien ba citoyen ezali pe ba activité oyo tolingi tota en œuvre na ngonga moko ya moke ezala possible pour na ko produire ba gain moko rapide visible, tangible pour l'ensemble des Congolais. Boye parmi l'action oyo ezali visé, ezali pe assainissement urbain en particulier pe ya ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, natina ya réunion oyo ezalaki évoqué na conseil des ministres, chef de l'État asengaki kozaba mesure moko ya malonga pour na image ya Kinshasa oyo ezali miroir ya mboka, ezali ko refléter ordre moko et propriété pe lisusu na sens ya responsabilité ya bato nyonso, réponse ya gouvernement et sengeli eya na lombango na cadre ya programme oyo et sengeli ko reconnaître que ville ya Kinshasa eza na état moko ya salité oyo ezali ko se justifier te na sujet wana esengeli gouvernement central bien sûr gouvernement provincial pe ya Kinshasa ba yeba na kotia ba paquet pour na ko nettoyer ville pe lisusu ko résoudre des problèmes et ba embouteillage oyo ezali ko nyokola ba kinois ndenge vice premier ministre en charge de l'économie atalisi na mikolo ezali ko ya ba congolais esengeli ba vivre mise en œuvre effective ya programme d'urgence oyo réunion oyo et permetaki kaka te ko décider ba modalité pratique pour na démarrage na yango na meilleur délai kasi financement na yango oyo ezali kotalisa état d'esprit ya gouvernement Suminwa oyo ezali komi pesa déjà na mosala pour na ko répondre na posa ya population. Remise
reprise na itoper esalemaki kitoko mokolo ya mardi 12 août bosengeli koyeba ke ministre sortant Alexis Gizaro na ministre entra John Banza boyeba ke bapesanaki baton de commandement kitoko avec harmonie bolanda bango na micro ya Info Lingala. Profite de cette occasion pour remercier très sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Na salle ya réunion ya cabinet ministériel deux personnalités oyo procédé na signature ya procès verbaux oyo ezo marqué transfert officiel ya responsabilité na geste hautement symbolique. Alexis Gizaro a remetaki bâton ya commandement et pas ya John Banza et pas yoapi a souhaité réussite na gestion ya portefeuille stratégique pour le développement national entouré na proche collaborateur na yeto moni bongo conseiller directeur adjoint dirigeant ya principaux services techniques sous tutelle totangi office de voirie et drainage, agence congolaise ya grands travaux, office des routes bureau technique ya contrôle. Nouveau ministre a salué travail accompli ya prédécesseur na ye a exprimé gratitude na ye et pas ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenge a placé confiance na ye epai na ye na discours na ye oyo atalisi positivité pe détermination. John Banza akani koya na souffle ya sika pona politique nationale ya infrastructure à côté à action na proximité elongo na terrain pe suivi moko ya makasi ekosalema pona kolandela chantier pe transparence ekozala na gestion pambate azali conscient na défi ya makasi oyo emonani pe akani komema na lombango projet prioritaire pona ko contribuer na botombo ya mboka. Kuna pena ministère ya affaires foncières cérémonie à remise et reprise et salemaki kitoko mokolo ya mardi 12 août kuna na immeuble intelligent. Désormais, son excellence, Madame Onange Sele a succédé officiellement Madame Akasia Bandoubola na tête ya ministère ya affaires foncières na cérémonie ya remise et reprise oyo ezalaki organisé na immeuble intelligent na ville province à Kinshasa mokolo ya mardi 12 août. Passation yango et salemaki na climat moko ya continuité après remaniement gouvernemental ya jeudi 8 août 2025 na maloba na ye nouvelle patronne yaba affaires foncières a remercié Kinanu, président de la République, peu chef de l'État, son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance renouvelée na modeste personne na ye ayeba ki disusu na ko remercier son excellence madame la première ministre Judith Suminwa pour la reconduction ya équipe gouvernementale na ye Nasima. Madame Onange a félicité ki ministre d'État Akasia Bandoubola ministre ya affaires foncières sortant pour na mosala kitoko oyo asali. Ministre ya affaires foncières entrant son excellence madame Onange Nsele a encouragé ki administration na travail ya accès pour na résultat pe intérêt supérieur ya mboka. Nouvelle patronne ya affaires foncières a bête qui c'était na oyo etali nécessité ya ko poursuivre réforme pe ko maximiser recette na ministère clé pour la souveraineté nationale. Ministre ya affaires foncières son excellence madame Onange Nsele Mwasi Kitoko Mwasi Mayele a annoncé que train désormais est déjà en marche donc na chaque gare déjà bango bandi mosala pona ko atteindre objectif na bango. Tozape na communiqué ya commission électorale nationale indépendante bolanda lecture nango elongo na héritier Mapindemi. Commission électorale nationale indépendante a talisi boye conformément à la décision numéro 006 CENI AP 2025 il y a le 22 juillet 2025 oyo ezali kolobela publication ya calendrier d'élection ya conseillers urbains maire ya ville pe maire adjoint
pe lisusu babourgmestre pe babourgmestre adjoint. Lancement ya opération ya dépôt ya candidature ya scrutin oyo indirect ezali prévu vendredi 15 août 2025 na étendue mobimba ya République démocratique du Congo. Dès que ba moyens nécessaires ekozala mis à disposition ya commission électorale nationale indépendante CENI bakofongola na délai oyo ezali prévu ba bureau ya ba réception pe ya ba traitement ya ba candidature BRTC na mokuse pour na respecter sans faille na ensemble ya ba échéance nyonso oyo ekomami na calendrier na ye. CENI azali kotalisa détermination na ye ya kosoutenir mise en œuvre ya démocratie locale oyo ezali bongo étape moko ya suka ya processus électoral na République démocratique du Congo. Pe CENI azali kote ya ba partenaire nyonso pe ba parties prenantes bango nyonso ba se mobiliser en conséquence pour na milulu oyo to ba échéance oyo eye bana koleka na ndenge moko ya malamu. Ligue de jeunes de l'Union congolaise, ICO Namokuse, va organiser matinée de réflexion dimanche 17 août 2025 en la salle paroissiale Saint-Norbert, kuna na commune ya Monga Fula, boye baketem nango ezali bongo leadership des jeunes face au défi du 21e siècle, badeta elongo na Fabrice Lundombi. Leadership des jeunes face au défi du 21e siècle. Yangonde ezali mo bange na thème oyo ekozala développer na matinée de réflexion oyo ezali organisé et pa ya bilenge to Ligue de jeunes ya Union congolaise iko na mokuse parti cher ya président national professeur Dr Daniel Mukoko Samba ba cadre pe ba militant ya Union congolaise ba bengami ko assister ebele na union sowana na cadre ya journée internationale de la jeunesse oyo ezalaka célébrer chaque le 12 août. Matinée ya réflexion oyo ezali bongo organisé dimanche 17 août 2025 na ngonga ya 13h kanga esika oyo salle paroissiale Saint-Norbert ya commune ya Mongafula. Activité oyo ezali bongo pona bilenge pe ba personnalité nyonso oyo bazali ko se distinguer na ba différents domaines yango ekozala bongo na mission ya ko mobiliser ko sensibiliser bilenge liboso ya ba défi ya ndenge na ndenge oyo bango bazali confronter bilenge nyonso ya ville ya Kinshasa bilenge oyo bazala ba ambition ya ndenge na ndenge esengeli ba participer na séance ya réflexion oyo ekozala bongo moment kitoko pour na partage d'expérience ya ndenge na ndenge ba intervenant ebele bakozala lokola Joseph Mankamba oyo azali fonctionnaire international pe encadré de jeunes. Maman Mireille Bénédicte Napa ye azali secrétaire national en charge ya entrepreneuriat et métier na parti politique Union congolaise. Rigen Kaputa avocat pe chercheur na droit azali pe activiste ya ba droits humains. Jean-Charles Moussilulu ye azali géopoliticien pe encadré ya ba jeunes. Bangonde bako intervenir mokolo ya dimanche 17 août 2025 oyo Ligue de jeunes ya ICO bazali ko organiser bato nyonso babengami kokende vraiment ebele pamba te thème oyo eza na litomba leadership de jeunes face au défi du 21e siècle yangonde ezali thème oyo ekozala développer boye bolamu na ba cadre pe ba militant nyonso ya Union congolaise oyo bako participer na cérémonie oyo to na matinée ya réflexion mokolo ya dimanche 17 août 2025. Ba reporter ya info lingala journal peuple présent na ville ya Kikwit plutôt bazwaki makanisi ya population pona arrivée ya chef de l'état na Kikwit na cadre ya conférence ya ba gouverneur. Ezalaki annoncé par le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était 13e conférence ya ba gouverneur ekosala na province ya Kwilu. Info lingala epesi micro na population oyo ba réagir na basens ebele. Pona Albert Wunda Kapolo oyo encadraka ba jeune ya Kikwit azana esengo ya koya ya ba gouverneur kasi asengi na mokonzi ya mboka a créer misala onzela ya ba société na ville ya Kikwit oyo ezalaka ata na société industrielle moko te. Par rapport à la jeunesse, l'entreprise est belle, donc la société est belle, il y a un contact, le président de la République a un contact, et so aka na kinité, et que ndaka na côté ça na minéralité. Alors que la biso ba station même ba entreprise ba société wana
Fatiela biso pe na Kikwit. Bagé ebele ba aussi ça ba classe, ba ma plomb Kikwit quartier latin. L'école eza ebele, bagé ba aussi ça ba classe, mais misala ezate. Mais ceux qui président République Fati Beton a raisonné biso, a qualifié pe biso. Azui ba souhaité monsieur Tine pe na Kikwit, na bandundu, donc na Kwilu disons. Et vous allez bien parce que diminuer pe chômage. Et puis quand nous avons ebele, au moins que même la besoin de Mickey sur vous allez te, nous donner ça comme responsable azo kende De mosala. l'autre côté, bandeko ya pona Congo ville de Kikwit. Oyo eza asbel ya droit de l'homme, baza na sentiment ya curiosité na oyo etali 13e conférence ya ba gouverneur. Po population elembi ba promesse. Sentiment eza kaka ya curiosité parce que tokolo ba même pas sentiment ya joie ou quoi parce que toujours en RDC la plupart il y avait des 10 grands événements et ce que la biso kaka na ba inattendu hein, au place toi mais mais au moins sentiment ya curiosité parce que ça fera que une grande masse il y a ba autorité ya mboka ya Congo et Kolo na biso ba na ngambo ya Kwilu. Une province qui a longtemps géré ce pays par les biais de ses représentants, donc ça va te donner le quoi va ministre et tout, mais malheureusement que l'État n'a pas faible. Et la conférence c'était pour la compositionner Union Sacrée. Et la conférence c'était pour la compositionner la guerre politique, la poids politique. Et la conférence pour la développement, il y a développement pratique et faisable, concret, il y a rien que ça. Les restes, discours, carte politique, en tout cas, on a tout l'India déjà trop. Et les cas un peu trop. Na kula cinéma Simba ke Institut technique de météorologie ITEMAT na mokuse ba fongoli déjà ba porte na bango pour na ba inscription ya année scolaire 2025 2026 bokende kuna na site na bango ya Barumbu. Pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yokelaka lokoyo Institut technique de météorologie aviation et télécommunication ITEMAT ndolo na mokuse afongoli porte na ba inscription oyo eza kosalema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2025-2026. et kaka ozwa déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e ti na 6e des humanités bana nyonso oyo basilisi primaire ITEMAT ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna basection eza ebele aviation civile électricité générale mécanique générale pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission commutation pe électronique industrielle mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya ITEMAT oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki déjà kotravailler na entreprise en tant que vrai technicien baprofesseur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele Samedi 19 juillet 2025 à partir ya ngonga ya 7h. premier test d'admission Pe deuxième test ekosalema samedi 23 août 2025 kaka na ngonga ya 7h. okanisi esili tintin ITEMAT ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique osilisa na yo déjà classe kala kasi olingi renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na badomaine oyo électricité automobile installation des centres solaires oyekola ndenge nini bainstallaka bapanneau solaire ata oza na baprovince mosika masolo awa eza ya kofungama kitoko koyekola kitoko informatique théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esili te réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéosurveillance bacours ya anglais mpe eza kopesama ntango ya koyekola mpe okoma utile na société eleki nanu te bolekaka deja na babiro ya ITEMAT ndolo oyo esomi na kati ya istandolo avenue aérodrome numéro 3930 quartier ndolo na commune ya Barumbu. ITEMAT ndolo mfumu ya formation technique. Collège Prof
Auka efongoli déjà ba porte na yango pona ba inscription ya année scolaire 2025-2026. Osungi ya ba parents aye lisusu ndenge kaka amesana makambo ya sika yangoyo ebandi pona année scolaire 2025-2026 pona collège prof Auka elongona yemoko le promoteur John Auka Moma le grand baoba oyo alingaka bana bino batanga kitoko aye lisusu na ba surprise ebele. J'ai bien dit ba surprise ebele bosimba na cycle maternel de 3 à 5 ans aye na makambo ebele kasi misolo eza na yango muke toza pe na primaire na collège prof Auka kobanda na première année tu na 6e année à part wana tozali pe na éducation de base de 7e à 8e yaboye etikala kozala te kaka na collège prof Auka ba parents bayoki balobi collège prof Auka nde mosungi na bango na collège prof Auka enseignement eza vraiment ya qualité malgré Minerval eza nango ya muke prix ya nyampoul pe ya gratana kasi enseignement ekuba. Papa, mama, yoka kitoko, kobanga kitoko ya bâtiment oyo ekuba te, nyonso to Minerval ezali à la portée na bino nyonso. Kasi mwana akoki kotanga na ndenge ya kitoko, b'inscription eza nango ya ofele, esi ebandaki déjà, ezali kosalema chaque jour de 8h à 16h. Okotuna ngai, collège prof Auka ezwami wapi, yoka bien, kanga adresse oyo, collège prof Auka ezwami na commune ya Bumbu mingi penza na avenue Luyeye numéro 9A na route Elengesa pene ya Wenze ya likolo ya Makala. Mosusu pe ezwami na avenue Nkolo numéro 36 pene ya le destin topé na direction ya souci enseignement ezali vraiment ya qualité pour ba enseignant bazali très qualifié. John Auka Moma le grand baoba azali kosangisa expérience elongo na jeunesse kuna pe ba classe ezali bien aéré ba salle de classe ba condition kaka ndenge UNESCO azali kosepela kuna vraiment ba condition ya kitoko kasi Minerval ya muke ndenge yemoko promoteur John Auka Moma le grand baoba alobi sengi kaka na maboti bo ya na 40,000 pona primaire 45,000 pona maternelle pe 48,000 pona 7 na 8e wana ezali ba compte oyo tolingi kozala ngo bosana ebandeli ya année scolaire qui le 30 septembre pour mettre biso to faire fonctionner école. Bosimba pe boyeba ke wana ezali a compte kasi ba monta misusu etikali ba parents bo bangate e kozala discuter na mois d'octobre mingi penza na début na yango entre comité de gestion ya collège prof Auka et longo na ba parents e kozala na yango eloko moke kaka ndenge amesana. Na collège prof Auka ba élève basalaka ba visite guidée bisika ebele po na kofongola ba mémoire na bango. Papa, mama, na misolo muke mwana atangi kitoko pe asilisi na mystique ya fourmi po azala utile na société. Bosimba ke ba notable ya lobby ya RDC bakobima awa, ba lauréat babimaka awa. Collège prof Auka yende mosungi ya bana. Collège prof Auka yende champion. Kuna pena institut technique de météorologie d'Elvo bango pe ba fongoli ba porte na bango pona ba inscription ya année scolaire 2025-2026. Boyo kasangola memeli bino na oyo etali bongo ba formation ekuba na domaine technique ya solo ya ngonde esalaka ke ba benga bana na bino ba ingénieur yoka pona année scolaire 2025-2026. Institut technique de météorologie, aviation et télécommunications Itemat Binza Ista na Delvo na commune Yangalema bazali ko bengisa ba parents nyonso ya Kinshasa pe ya ba province ya RDC oyo bana na bango bazali na ba ambition ya kolanda ba formation na ba domaine technique lokola aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, construction générale, météorologie et électronique oyo na kati na yango bokozwa 3 options totangi radiotransmission, commutation, bakisa électronique industrielle, cours ya anglais pe
informatique ezali na pointe po bana na bino bazala ata na susi mokete na mboka ya bapaya ba option nyonso oyo totangi bokokuta yango na itema mbinza na ngaliema. Sango malamu oyo tomemeli bino na 2025-26 ezali ouverture ya section mibale, section commerciale et gestion na section coupe couture. Toyebi te na milieu oyo ba jeune mingi balingi kosala mosala ya maboko po wana mpe eza technique kotonga eza mosala eza na avantage ebele mosala oyo ezosala ke surtout mpona basi eza mosala oyo eza ke libela na libela otikali nango na maboko. Quand météo avenue Metelstat numéro 1 quartier Congo commune ya Ngalema bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2025-2026 mingi pona bana na bino oyo bakomata ba classe ya 7e pe 8e pamba te ba candidature na bango ezalaka conditionné na test d'admission. Premier test d'admission samedi 19 juillet 2025 à partir ya ngonga ya 7h. Puis deuxième test ekosalema samedi 23 août 2025 kaka na ngonga ya 7h. Bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2025-2026. Ano batanga kawa bakosilisa wa bokoki komona bango ebele sur le marché. Tango ba aussi sa classe na bango na domaine nyonso azana makoki ya ye moko kosala musala o ya ye koliawa a créer entreprise na ye pe azana apte ya kokende pe kolukisika musala esika mususu pe bazwaye penza parce que bazui formation oyo ekoki penza pona bango yango na bengi bino boya ebele boya non seulement pona wela komi komisa mais nalingi bokoma nanu avant botala l'école yango bo visiter ba laboratoire bo visiter ba atelier na biso pe sima nango ekopesa yo posta ya koya. Protiva pesa potopota qualité équipée acheté aux amkolo tomo la bino nyonso bosengeli komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations à vos bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakai. Ma ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Wakusa. Protivap, pour bébé pro. Produit par Chris SARL. En tout cas, elle connaît si la carte info lingala journal peu yango et comme na suke pas vraiment dans qui na isango makasi à représenter les bino yango ceux qui vont se pela qui na mbo pesa. Merci mingi na Nathalie Kaila Kapenda oyo akumbela ki édition et pas yo pasa qui assister et pas ya Mijo Mabasi Perit Kindu boy ba kina sima caméra pe montage tozaki bongo na Igor Mtingi journal la peuple pour la peuple ezaka supervisé et pas ya héritier Mapinde Mbandeko Bot Kalamalam. Au revoir.